patriote te ngana sirika na likambo wana comment on est pas patriote te bon ba moi ça wana ba bangolais ba patriote ba résistant pe alors ngai na contre te eloko na lingaka nde somme ndazo ko ba likambo tant souvent ba moi solo mais ko constater mais on va bonne vérité c'est la vérité que olobi ke na kanisi ezali boye likambo pesa na kati pesa la boye ndiko zo kanisa mais ce que mutalobi ke non boye olobi ezaka kambi na lande pa na lande na radio de solo na landa na mona ke ya solo na taka ba tout sur partir information na pas na bino pour nous sur la information sur la information na pas ko vérifier peu comment na taka mbala moko non ba ça faux ba ça faux type te yo kana likamba lobi yo kana likamba lobi ole ko banaka ko sirika yo kana be vérifier sur aux informations te donc yo vérifier moi na ah ya solo radio de solo peut cette information go bien et peut ça qui en bien te ça qui ndeko du boy donc yo yeba ko sur vérité pour yo kana pas la bien mais ça va journaliste c'était mais ça radio parti ya mouvement moko boy mais le solo la radio penza ya et ça la journaliste va collaborer ba journalisme penza ngana ngana yibiango nga jamais na ko ndiko loka na leka na baradio wana jamais na yo attaquer le solo nga tana wuti tifu na ye radio libuso nga na kotaki radio le solo sinya munene po na la kisabango sinya munene kitaona zongi boyoka nga na bendele boyoka nga na le solo ezaki grâce na pesa batu moko boy na pesa batu moko boy boke ba ko négliger batu wana te elle a affiché hein yana boki moi fichier oyo epesa moi nzunga quoi que epesa moi nzunga que non ba yoka que non wari alikaki na bisolo pour la likaka na bisolo na aussi ma politique te mais na moni fana simba politique parce que mingi ba eza message na zo pesa batu moko ba yeba ke bozalaka et puis tant bozalaka wana eza journalisme donc il faut biso tous avoir une formation pour journaliste. Dans le public, il faut Hollande bango. Faut yoka nan. So Hollande bango yoki bango so moni que ça ngo et ça juste était bon au but que c'est non juste était. Mais faut yoka et ça formation. Ah bon, on m'a kamba. Bon, on a le ça juste mais faut pas comprendre. Na ko yebso mo mususu mais formation pesa mo pesi malama spécifique ba côté la doute ndala vérifier ezaki ya solo donc ngatana banda ce n'est pas que na lobaka bopona ko pesa bisu kanda et ça na batu mingi na IDPS basilika oh mais lobaka pourquoi yo ça mutu boko otala ka ko bangwanda non na lobaka mo ça mutu mo na yibisa kai kina lingi na ngai yote na lingi na ngai ko za bible aza le meilleur na lingi na ngai kunate pona bike so ko lia awa la siriwa le kokiti malamu zalaka clair
que ngai nalingi oyo atako de nimi ya ko respecter ya biko oui Voici alingaka ne oyo te alingaka de kaka oyo mais yo soko ke kuna bien ça va nalingi ozwi mwa kingomba lobi alo changer te okufa noki la ndenge nini bazobenga mo natika yo osolola bosiko nga fana tinda na DVD adresse ezali na zwango wapi ezali 1h20 oui. Nalandaki mais na komana suka te kaka monika ka suka monika Skype pe bato wo benga tira banda ko zo benga nako komela yango nako komali na bonga na notaka dani na landine tili solo na komaka nazo koma après ça na sisi na tiaka ba rapport na ngai place moko na bombaka poso na landine ti radio di solo na yoki makambo za kuna balobi kuna parce que ata ba intervenir ba ko intervenir émission des oleka ngai ezakate na yoka na ngai kaka na lekide wana so na yoki na komi yango pour na bite jour mususu ta na koluka réponse na likambango na ke ko zwango place wana na kobaki na sana komaki yango déjà que non a émission de kana de solo tel date mutu balobaki na komaki yango déjà na sana yango malamu na ndenge na koma fina siko koma mais ndenge lobi na segi émission te ndako siko na kasi na zo eza direct zone ya ezali fichier ezaki en direct ok lobi bon nayebi te omoni ndenge nini mpona kongo ya lobi mpo tolongiso badictateur te tolongiso bagante ya filme te bayaolo ngami na sikoli mboka ngala dirige bino na kana te fo tosolola biso tu mpona kongo ya lobi makambo eza te gante ya filme moko ya lobi yango nde tokolanda te bon alors ngai nazalaka na projet na kongo lobi na kongo tosala fédéralisme c'est-à-dire province ndenge eza na deutschland land na land donc biso eza nord de Westphalen Hambourg ezali Berlin mpe ezali bon bato baza na kote na bango baza na makambo na bango parce que soki osali ndenge wana te biso tiro fidèle na kini omoni ke kongo ake kobongaka nango jamais na préparé atindelo ok tosali bongo merci beaucoup allez bonne